Bitabe yangoyo ezoleka ya mufude namba ngape ya mufude ya mbeli moko osombi ya 1000 francs na tini yo matabisi bitabe yango. Ngalula papa kufa tikanga na maman tozoboka makana mbongo ya ba fruits ya marché ya maman soka ete tokolia te kinchasa pesi na bayango mulunge kurezate maezate banzele zate kulune pai ba moto embouteillage na baye mboko na baye nzambi na baye. Est-ce que nga penza mena ko déplacer tena longo tamboko na kinezo pe Angola so Brazzaville mena suka tena Poto tena master nga bijou asa bia la tera bia ser na bango azo yede bango tine bambongo nga na muto sunga tenzambe sunga menoto un jour ko kusamba kaka un jour ko kusamba ngai bijou kole lamba kolombongo et en plus mikolo pongezate. Bakalate na kuma mikiliste, sera bing sanga. Quel plaisir. Et bon, on dengue ba jalou ba odoka. Mama ye ba osamboa. Mawande na master nga lula. Alika poto, mazapi na muto bing saiti, nuta baba. Menga penza, il faut na koma na poto. Il faut na koma na poto un jour. Ndoto Jova nkono Lona likabu nini? Ange moka bouger awa yango na bangi. Au nom de Jésus senzo fe na awate. Nola avuki ndiko teka na wezi na lingina sura na yo mo makambo koyo na zali komona piko yo kapuna yo yango wana kosa eloko mokote sankuibi sangai na bandeli ulai nazali mama na yo kosara eloko mokote sankuibi sangai kokende poto soki za inzela la nzambe ekokopisa makaka mama na yo kiyo kotia susite nazo comprendre mais vérité ezak elikia ezatati na ngai po ete lobi ngai pe nakota France. Mwana nga lola na bosa niyo vraiment linga lekula ya bana ma campagne esangani na molo poto lokola mutu auti soki na Lubumbashi auti Brazzaville alesika na bosa niyo vraiment posa motema na yo nzambe pena kokisa yango nzamba lola sunga mwana ngai. Yepoza mbambe mwana openza ozolinga oza na prix wana te moneza mukezwa oyo ekoki ozaka na 1000 francs na bana okanga na zonga nzambe letana wela transport na zonga ndako na bonga mana kuta na papa samba pona mama visa oui na bosa na yikutu
loba na zoka yo. Merci papa. Eh, zaya baksono sak na ngai. Bakoya oyiba ngango awa. Papa Samba, nazwaki rendez-vous na yo po expliquer nga ndenge nini basalaka po na okende Poto. Po nasinda lendi vraiment kofala Kinshasa oyo. Okende Europe, mais yeba ke ilosling aba mono ba sacrifice bela, mais yeba ke visa di yoda koinga uma pasi na no koseyo soit upinza ma kuro. Eza chiel direct? Eza mbenge nini? Ozoka moi, ebo o etindi yo. You ga pas dit comment ça se passe à l'ambassade. Je sais. Eza 4400 pasi lazana bote. Zwa kasi 2600. Oza sûr que mo donne ça matam. Alors ça c'est du skit? Non, mec, pas à le point. Tu y auras le reste un jour. Arrête tes scénarios. Mais pour ça, la blague avec moi. Mais les Kambakan des alliés awate, tout ça dissection. Nalabi wabe. Ok, pardonne-moi. Le jour que tu auras l'argent, t'es au sol là. Ah ouais, maintenant j'ai fait quoi? Boulot pesate, atoming mamas tabarol n'a pas aux aote. Réalité à Poto. Moi, c'est un peu naturel, les bandako. La commune va sacrer ma boko. Jackie, autant ta beauté n'engate. Bamasta nanga. Bomonale naza boyete, nazara boyete. Moninga, nakoma mikili, mwana muke. Na yambuka vers les années 70 par là. Mais, bon, nasale bon man chik nanga. C'est ma classe, bon, biso à l'époque, comme on y obite ma tourne à kin, au salima bachacho, au yeko zonga kotoyo, bon, barisel peno, nini bori abiso bakar na bakini ba Nicolata, les papa yomba, à l'époque ba nyarkos, voilà. Donc, mais, maman bala ka, coupé bapel na poto, biso pena en tout cas, à rien, ça me disait rien. Mais là, je me suis retrouvé sans rien. C'est que la kini format, il y a un passé message, est-ce que la kini me rappelle l'état, t'as na komi. Sanda ko seloko ilote bulote na kumda mukolo, est-ce que la kini na état ou ba manga vraiment elle ta poto. Bon, na komi on a château de vite fait, na mona na ba master kala, atemolo karulia ya komi la ba dipanenga. Après na soir dans zone na 15 na kifazi. Jérôme, ngai kana ebisio. Il faut que me reçoive lola pour ameka kolongo la basusi wana ou ya lati yango vini mo bimba. Grande sœur, na oki rapport pesingai pour na lola, c'est vrai que na koluka mwe na meka kosoa na ye n'expliquer mama poto ezana ba complication belé. Moi non si sinama ile nyoso ngende kuna mwasi. Na loba nini? S'il te plaît, calme-toi yaya. Kocha ba suscité, je vais essayer de gérer tout ça. Na yokio. Bengi se pana yubu solara mingi. Peut-être à quoi bisayo mingi ou ya zobo milangai. Ah oui. Non kyunde konanga na ebindeng to solango. Grande sœur nanga. Après tout, eza kozanga de sala ke to sundola mboka oyo. Yango bino bakozi boye baka. Sœur nanga. Olingi nini? La transport yaya. Na zampiaka. Loba lobi. Atami framotezate. Kinshasa soka mbula ebeti transport ezalaka te naosala ndenge nini mpo tozonga ndako transport eza te nazonga ndako kaka na bwatu vraiment mboka oyo so mbula ebiti transport ezalaka te J'espère que baby sako ezala moba boutique. Ouais. Obosani que madame, ati ato jumbomo, na pacha sak oya marron. Lisoni na ngai. Yango nini yango? Bokotika ngai te pela sa mbra muzuzo vraiment. Nalembi pela sa mwana mutu. Rebecca, ndenge jour na ibsaki okunga si déjà na bandi ba démarche na ngai ya basengai 4600 par là mais c'est pas évident na miko discuter mais mutanga boyi
Donc nazo meka robunda soki osimba mais franchement nga nazo kwa so kinteni na psaki la fois passée. Donc espérons qu'il n'a pas ça grâce. Alors ma bonde n'a pas ça la grâce au tika ngati. Lola, moninga nanga ya bomwana tokolino ensemble. Osalaka boye te? Olati zusi apoto makasi, oza déjà métis. Omitiki boye, omitiki kaka boye. Kolandaka bijouté. Nazo répéter chaque fois kolandaka bijouté. Ye déjà zana bandeko na poto batinaka bambongo ba ser na ya azo pesa ya kolata mikolo nyonso. Kolandaka yete. Ce qui porte ça nzela nzambe nde onanga ekokokisama metika nde nzambe ata musande yo. Merci beaucoup ndeko nangai pe camarade nanga motema Rebecca. En tout cas, naoki conseil na yo. Y a pas de problème ndeko nanga mwasi. Yo komana la famille nangai tozana poto pesa na ba conseil. Et ne pense pas que oza yo moko nozomona pasa Kinshasa. Et bon ngai moko na souffrir na ville. Musale silibiso mvule beti ndeko nanga transport eza te mama. Nazaki obligé na louer moto banda na ville ti awa na Mombele. Obi écouter ngai combien? Alors li mo rebi ba chinois ba futa biso combien? Tout le monde a passé na ba chinois na vraiment. Souffrance. Au sala musala moi mo bima ba futu o misuka $50 et puis na pasi. Rebecca nanga tika na yebi histoire wana kosana ba chinois na yebi. Obi ke na sala kana bango. Pourquoi na kataki na kokaki le soute pasi wana? Bazo futu mo malonga te ko gangela ngana lobezaki o la maltraitance. Bazo gangela yo batongo. Donc pasi et en plus ba futu mo malonga te. Ce qui m'avait encore énervé, bah comment qu'on y a bande de ba chinois, ba autres ba Pakistan, ba Inde, ba onde ba poste awa. Ba ekolina lingala makasi ya ba komi partout. Côté kana ba mikate ya la limbi yang moninga na kata kina bango na profela ki. Na idata mama nangai ya, na te ata ba fruit na ye e rosunga bisoto li ata na monga ya ba fruit. Ka pena la kata na ba mpona marambozo lo bana. Na e bi histoire wana. Na ili ko sala ba chinois ngeza ka pasi. Bonjour monsieur Roger Lecoq. Bonjour monsieur le préfet. Je vous ai fait convoquer d'urgence dans mon bureau pour vous signifier les décisions que nous avons mises en place sur l'immigration dans l'ensemble, mais en particularité pour ceux qui sont d'origine africaine. Alors, comme les chefs d'État africains commencent à nous chasser de l'Afrique, nous aussi nous sommes dans l'obligation de commencer à chasser leurs compatriotes de notre territoire français. Mais nous voulons le faire d'une façon très stratégique. Merci de m'avoir reçu dans votre bureau, monsieur le préfet. Donc, je pense que les mesures que nous allons arrêter avec vous vont se rajouter aux dispositifs que nous avons déjà mis en place pour justement endurcir les accès sur plusieurs domaines et aides qui font vivre tous ces immigrés d'origine de l'Afrique, comme vous venez de l'évoquer. Mais je vous informe que nous avons déjà mis en place le service de renseignement derrière leur dos pour comprendre effectivement comment ils vivent et il fonctionne pour les avoir très facilement, afin de le coincer et le démoraliser afin qu'ils retournent chez eux, en Afrique. Très bien. Alors, avant de me dire ce que vous avez déjà mis en place comme dispositif, j'aimerais déjà commencer à vous annoncer la première mesure. À partir d'aujourd'hui, le renouvellement de carte de séjour ne se fera plus comme avant. Tous ceux qui vont renouveler leur titre de séjour auront leur nouvelle carte valide qu'après 2 à 3 ans d'attente. Alors, pendant ce temps, ils ne pourront plus travailler, à cause de manque de documents valides qui leur permettent de travailler sur le territoire. Voire même, ils n'auront plus droit aux aides sociales, et sur plusieurs domaines de leur vie qui nécessitera un document valide. Alors, mettez que maximum 15 à 20 rendez-vous en ligne par mois, qui fera que d'autres ne pourront même plus avoir les rendez-vous pendant des années, et ils vont se retrouver comme de sans-papiers, autorisés à rester chez nous, mais sans travail, ni droit social. Ça, c'est la première mesure. C'est noté, monsieur le préfet. Alors, dès demain, cette mesure sera mise en place par le service de la préfecture, et tous les autres structures aussi seront alertées et nous allons renforcer des contrôles et mesures à tous les services des aides sociales. En même temps, nous sommes en train de les infiltrer, de savoir comment ils vivent. Et j'ai même mis en place un bureau spécial de plusieurs agents qui apprennent les langues africaines. Et moi aussi, je me suis mis à apprendre 3 à 4 langues. Mais je me suis vraiment donné à apprendre à parler la langue lingala, qui est une langue de la République démocratique du Congo. Et souvent, je me mets en civil à Château-Rouge à Paris pour écouter exactement ce qu'ils disent de ce qu'ils font.
Je peux même vous dire quelques phrases en lingala si vous le souhaitez. Comme Mbote nayon deko nangai, Osamalamu, Lobi nakozala namusala, Soki olingi, Oleka nandaku kakamu kolo yayenga, Potokend, Kotalamwana, Muasi oyo, Azali na l'hôpitalo. Voilà, monsieur, comment nous sommes en train d'évoluer. Alors, nous avons avec nous un Congolais dans le service qui nous donne secours, que l'État paye, mais il est très discret dans sa communauté, sinon ils vont lui faire du mal s'ils apprennent qu'il travaille pour l'État. Très bien. Trésor, tobengisi yo awa na bureau po toyebisa yo que papa na yo afuta leso moko ya Minerval te, ça fait 6 mois. Alors biso, on ne peut pas te garder pendant tout ce temps-là gratuitement. Donc zonga ndako yebisa ye que na école babengani ngai po na mbongo ya Minerval. D'accord? Ah, madame la directrice, nafona lisusu na ndako. Kasi papa alobaki que école ekoma déjà gratuit, basi batia déjà gratuité de l'enseignement. Yango esala que yo pe moya futa mbongo eza pe lesu te. Trésor, va dire à ton père que gratuité enseignement wana ezalaka na ba texte na ba communiquer boka na ba télévision. Mais en réalité awa na terrain tout le monde a mbongo wana te. Alors ngai il faut na futa ba professeur, il faut na futa ba courant na ba mai. Mbongo ne ko utapi. Yango ba para il faut ba contribuer. Madame yo kelanga mawa nga mwano. Papa asalaka pa basu na bafuta na bango epele ote. Lucie, tikalai lilo funa na bidana na mutu parce que subine bolo bate ngai funa lo ba parce que sina bae. D'accord? Patron, lilo vraiment ngai il funa lo ba. To sali 6 mois awa impayé. Oli ko fute misoti mais tu zali sani kolonioso ozei ba ki tu futa ba transport kolonioso tu zana basi na bana autorisara tu futa ba loi sikoto vivendeni sutro bila yo hugan lebso wa bana mezanini sikuru Jerome oza penza na kilo ya koya koloba nangai lokola muana nayo ebandi nanun dengene niyo ofongola mbanga nayo epai nangai patron nayo nazali na mbongo yako futa yote soki olingi kende kofundangai esika olingi me yeba ke ngai naza mutu munene awana Kongo. Alors, ozana eloko yako sala ngai te. Me, soki omeki lisusu kofungola mbanga na yo. Nakobenga la polis. Abe tayo fimbo pe okende mbala moko na makala. Keba na yo. Sikoyo nazala Claire na bino ni onso batu na ngai ya musala. Soki oyepo obangisa ngai, yeba ke ngai na tambolaka na bakonzi ya mboka oyo. Tozosala mosala ya makasi na mboka oyo. Alor, soki bosaka ni nangani. Nazali na makoki ya kobebisavi na bino mobimba. Jackie, yo sande wona luki nana ko singa mona maindi na ko minasi mutu ate ko miki ya yebani ya bitsan lai fimbu na mona na imu vama ila ko bemti. Masta nanga gikinkila. En fait, nga franchement na baili bala ol. Obiki momi nanga bambongo tazwaka ne unanga emono na raté. Maman na futa ndako. Maman na futa ba charge. Mais mbongo ne monde na raté. Mais pendant ce temps atinda mongo chaque semaine pas petite sœur de la Kinshasa bijou. Petite one na kinarma na habité grand sa père sauter sa pèse na habité ba bijou ba mbongo ba sata na ba photo na ba kinwana. Mais na pas ah ser na hatcha lourmote ne unana. C'est na bail franchement. Obiki na bail balo franchement. Ah mastananga oyebi tango zoloba nakanisi vraiment moulai oyebi réalité poto il faut ka o vivre yango ndongo zo vivre wana pendant cet master mingi bakufa tukunda bana ba pantin na ba cimetière à Paris batika monkile batika pe bana bango na ba songo batika là il y en a même qui ont commencé leur vie hein? Alors pendant cet temps d'abord santé na yo tala pe bana na yo hein ba li fantono za na bango wana avant divorcer alors
concernant au peso zo d'abord temps hein au lieu zo badition au divorcer tout de suite langa pena na au peso conseil wana au divorcer nante zelana no mukenza mbeka ebi ndenge nini mama munena ba na voilà mais ba mère ne bazule que ça franchement je sais qu'il y a aussi des hommes qui le font mais ba mère ne ba lekisi alors ba masami bazule la penza bazule suna pari bazule la makalsi les amawa ndeko na ngai ya mwasi boyei bolamu na kati ya biro na ngai alors napesi yo maloba. Merci beaucoup, pasteur Jean-Paul de la Foi. Ngai kombo na ngai Lola. Nazali recommandé epa ya camarade nanga moko asamela kalpa na yo. Telema nazana ba démarche wa kende poto eza un peu bloqué. Yango yi a recommandé nga pa na yo so na mali ko samela awa na kende poto facilement. Merci beaucoup ndeko nanga mwasi Lola ndenge oye kotala biso. D'abord nalingaki na loba boyi. Ya liboso soki tozali ko sambela eza pona un jour tout le monde a beaucoup na likolo parce que dans ce monde nous sommes que des passagers et après nyonso oto ko linga na mokili oya se niti na kana yo voyage au visa bambongo bandaku bamituka kolata nyonso wana ezali ko senga maintenant mutu na mutu ayeba na kotia mayele oyo nzamba pesiye na misala et après nzambe akoyeba na ko accompagner yo na ba démarche na yo nyonso okosala po ozala succès na oyo okosala. Mais tant que tu ne fais rien osala ba démarche na yo te okel mosala te ata to bondeli ekokisama te na bomoi na yo. Alors prenons maintenant ton cas. Ezosenga il faut ko kina ambassade ko kine ko senga visa baonde bakoyebisa yo nini yo sengeli osala po bapesa visa très facilement. D'accord ma sœur? D'accord pasteur na comprendre na ngai. Mais ndeko nanga mwasi ebisenga bongo te. Yalo baki que soki na awa obolele po nanga mbalamo na kena zui visa. Bon, na comprendre pasteur. Bongo siko pour l'ambassade, nga déjà nazana mutu déjà ava sa ba démarche na ngai asenga 4600. Et eza moke bezebele. Ma sœur Lola, oyebi que réalité ambassade, il faut kaka yomoko okoma sur place. Soki na ebisio que visa est quand même pas $300 ming ba ebi angote. Alors yor pesa mutu 4600 ya kolia combien? Or na mbongo wana okoki même ko bongola yango. C'est ce que batumi bazobo sala Kinshasa vraiment. Oko sala ba faire na yo oko faire tourner yango awa. Mameze bela ko sala. Comme ça ozara na ba relevé bancaire ya billet. Continuez à moi bien na kati. Et si tu vas payer visa et tu peux aller en Europe comme tu veux ma sœur. Prière si bien trop bonne lanzambe asala ba grâce à fond la porte. Mengana osenga d'abord que banque na yonde ezana ba moyen na kati et après on verra. D'accord pasteur. Nayoki. Mais kobosa nanga na ba prière na yote.